Mbote na bino bandeko batali arrête que de chez vous na pesi. Na mindele ko sakite. Na mindele. Muka yote okeni. E para no pe musika. Na ndenge na sija. Azoke na mudwa na buka mwana kwasa na kubanza kwa kibaza. Mutu wa beta mso pe politiki. Ya fitina. Bomoni bali bano bazakuna ba enje bazakuna. Bazakoso mwindu mutu za mwindu ba bazapembe. Comme ça na Congo tout monde a passé tout monde ndeka bazaki. Bozo ta ba filme na ba filme ya Nindele. Bozo poto ko na ko pome poto basoleza. Oh basoleza wa. Ya boyo bozo ngwa. Okay. Mbote na bino bandeko batali Ariette Kilumbu Shebo TV na pesi bino suba mbote mingi. Ba ona ba kotite ba mi abonné. Ba abonné na nganya so ba bisous na bino merci na ndenge bozo support biso. Mikolo nyonso tozoleka mozomona quand même ke makambo ezokende kitoko. Il faut tozala reconnaissant ya kopesaka bino merci. Soki yango peza tozali kolobaloba loba ke tozala bato moko mabe. Il faut kopesaka bino merci na ndenge bozo kotoko bozo kotaka l'air est grave. Topesi pe nzambe merci na kona biso akela mokili na ndenge analisi biso pe ndenge alamusi biso. Topesi losako mingi na pe mazopesa biso butu moi ba o balali héros. Ba boni na bino ope balamuki ba journée na bino melamu awa tozokota toujours tozokoba na histoire vraie bandeko batali Ariette Kilumbu Shebo TV na temi nazopesa lisolo na ngai lisolo ezali kaka euti na kati Afrique na mboka na biso pesi bino losako bolanda lisolo na biso boza prêta kolanda soki boza prêta kolanda bobetela nga maboko botila nga ba commentaire ko masolo eza mingi banaka ko beta Toza na lisolo moko boye ya mwasi nako bete pa bana mibali te ya mwasi po mwasi nda betaki lisolo akutanaki nango nda beti yango mama Ariette na mona kaneto beta ka mama solaire moko kotaka kolamba beta pe lisolo ko watu mosusu bilinga toujours toza un problème ya bilinga bilula la Kinshasa ya mwasi bolingo yoka mutauti poto te bolingo ka mutauti poto te ezalo zalaki mario ka mutauti poto e kolando ondimie ezalo zalaki na fiancé ondimie yango na betaka lisolo mususu papa ake kolinga mwasi ya mwana na elikola bilula ezaki fota mwasi ayebi kaza na fiancé na poto me kolinga amoni papa muso auti poto alinge po azwa ka double koto watina 10 chiffres tandenga ko suku sa famille bobo ngobetisa batumituko Bandelo sa Kinshasa. Pote ezani, pote za kwa mokilo ko na nyoso baka ko na développement mbongwa ya mboka. Ata boza na pasi yango ya ndenge nini. Mutu nyoso ka ko president mso za pe moyibi na poto. Azaki asase munene banako bo babata ko pipu na bomio. Soki ka mo ka présence ya poto oui. Oyebiye. Pe bozali wana soki mutapota alingio ezaka réponse to emsa mutuke deuxième jour. Pesanga une semaine, pesanga 5 jours na ko répondre. Ezalaka oui. Na oui ape mwa ba koleka. Bake na hotel bake ko sala bisenga ngeli na mukolo moko. Babuki lelo matembele ba depeka ka lelo. Tamsozola na. Assassin moyibi mne na poto, irresponsable, asupportaka bana na yete, akima mwasina bana yaya na Kinshasa kuna pa ko sala maseki na bana batu. Ayani ka pona ko sala bisengo. Irresponsable total. Afuta kanda kute. Atika banyongo na poto. Yabami tuka babotola ye banyongo andaku. Irresponsable total. Tanga kiteli omoni nenga lati. Azotambola kaka. Ye wana na diplomate parce que simile pa ba 08 wana lobi mobile zoka ndo koti na katia. Bande ko mwasi eza lisolo. Fi wana. Fi kaka. Akutana na indien moko. Obazana ba gaze kuna na Kinshasa balingana. Indiana suna keta msuna mike kaka ndengo mona ka bolingo ekendaka. Baya mwasi bite ya pete namu. Bomoni balibano bazakuna ba indien bazakuna. Bazande ko sakanela biso baza ko sakanela bino. Bazo bloka pona pamba. Na mboka leta mswa tika bana tika mwasi. Denga le na Kinshasa na pour la business na commerce na mais atika na mboka kuna azuyo yo kanisa ko bala ote mususu pe mal chance ndenge lisolo ezali ake kuta na mutu akisi mo baza ba kisi mingi
alekisi yo okosala boni tamusupe okosuka obebisa libota na bino na mutekolo mosu azalaka na mama mutu te akozala malota akozala mamuta akozala mana mwasi ya mboka na bango me yo bakomona lokolo kopamba soki kolekisa soki koboma koboma soki kosala mabe akosala mabe tokeba batondani kuna ba magasin kozwa succès te ke tolinga bango mpo baza bamindele peso te mpe akimindele yango salite baza bamindele ke baza poso mwindu biso toza mwindu bango baza pembe po biso bana Congo tomonaka soki tomoni mundele ta tozaki bozotata bafilme na bafilme ya mindele bozo poto konna kokoma poto bozo ba mundele na Kinshasa soko aye taso mundele azaki te mutu akolokotaka kokombaka balabala aya emwa mbongo azuma mbongo ye congé biso tozakoma bango lokola mindele ndenge moko na bino bozala na baide wana bolongola mipepe wana baide wana fiona kozwa succès te ke tolinga bango mpo baza bamindele peso te mpe akimindele yango salite baza bamindele ke baza poso mwindu biso toza mwindu bango baza pembe po biso bana Congo tomonaka soki tomoni mundele ta tozaki bozotata bafilme na bafilme ya mindele bozo poto konna kokoma poto bozo ba mundele na Kinshasa soko aye taso mundele azaki te mutu akolokotaka kokombaka balabala aya emwa mbongo azuma mbongo ye congé biso tozakoma bango lokola mindele ndenge moko na bino bozala na baide wana bolongola mipepe wana baide wana fiona ki kolingana na indien apesa ke bambongo soki aza na besoin eloko apesa ke kaka ndengo lisusu eza molai te eza mokuse ezaka mpona lite ya pete moko mosusu fie asengaka garde mobala na mbongo mobala na bike oleka na shope oya kozwa na magasin mpo ngai lelo naza na tate fona teka mingi toza bato mpe bakoya na bakoya kopitia marchandise na pokwa na shop nde siko afia na biboye nakoya alobi me namoni tika kaka tonga na kozololo biso tokutani na kopesa mbongo wana mpo oza nango besoin mpo na poka lelo tokozala busy tokozala okipe mingi na bato bakoya kocharge biloko ya kotia na magasin sialobi te nga nazaka na posaka ndenge olobi ya koya fi ya insiste ndenge nyonso mobala ayebisaki eteti kaka na koya fi ya insiste obi kaka mwa soki asa alobi soki asa obi te sete mobala kokoya kaka kondima tina ndenge enze na ndimaki abi bon yaka me okozela na kopesa kaka ekomaki ba 18h 19h fi ake kuna kota magasin besi ba magasin so bakangaka akomaki batu il faut ba ko charger ba fana mobile ba komona mutuka abi me ba chargement biso zaka na butu yo ko supporter yango te po ba ebongaka ba charger na butu na tongo ba bongisi to fongoli magasin ko ba na ko zomso na butu pe na bino ba kuluna Kinshasa ndi bazalaka na okiko tika yo te okende et pa na bino pe musika donc yo ko supporter ko zelanga tina ndenge ba ko sisa chargement na ko etiko na ndako si alobi problème te kasi toza na yote na ko zala kaka wana abi problème te ndenge insiste no problème ba ya mwasi ba moika ba air moko be mutuka moko munene koti ba camion ba to bandi ko charger mutuka ngo chauffeur amona na kateni ni te ba bandi ko charger ba to la tang bazo charger ba ya mwasi ko charger ba to la tang bazo charger ba ya mwasi baza lokola bato moko bazo utiliser batalaka pembeni boye te batalaka koto to akenda kali boso se bazo kali boso ke kali boso fiona ko sutuka boye ba ya mwasi amona garçon moko boye akufa na ya quartier na bango abi atalabi o nani te yana nyote ai si mo bana bi na moni yana nyosa akufa te abi omoni le soko tikala olinga ko tikala te oyebi abi azo bengela koma me wana azoka na yete yo kasi ko mo bana ngai sabi tika ko benga ko yoka ote oza lo bengele loko banda bututu mo ya ko yoka ote o mwenga ite na solo na ye yo ato bengene nini azo mo la pesa ya na katini ngazo mabiloko kaka boy bwaki ake ya memi biloko abwaki kaka ndengo fi wana makile panzani ye alobi teni yo so bakika na yondeka okosola ne ko yoka ye ba moko fiola zu esprit abindene ni okolo bandengo na chéri alobi na yebisa ki otikala bato ba ko seso musalawa tolinga ka te baloba bayaka ka ba ko tika marchandise ne musana bango kasi yo lobi ke so kaka yondoko oyebisi ndenya azoka ngate abani soko bega kombo wana atakotala atakoyoka mobala bina yebisa ki yo ato bengi okoyoka ete akoyoka ote kaka
ngai ndina kobenga koyoka. Fio na bangi lisusu. Abizala la kisao. Boluka kamakabo kosili sango. Aye kobenga, abenge la komoko, amoni abaluki, achebo. Abisa ya wala bandeko. Yepi suka bi abenga, mutozo baluka te lokote. Bilula lula bilingalinga. Bota la fio na yeko bisa aye kobanga. Bachabi, que chéri qui est cabine à côté côté. Pour le voir si ça chargement de moussa la bango. Abisko azala kawapi. Hein? Pour y aller qui a kenda na e. Alors bi au moins ba on ça chargement na ba kenda na bango. Bisope ba ye bango la bazali pour na chargement. Ba ye la ngaye na côté na musala. Bango nyo solo moni ba leka. Bazali wana pour la kosa sa na butu. Bisope misala biso to zaka pamba te. Tous en la protection. Tous en la choité, ton dima, bangote bayaka na ba magazine na ba butu ba yeko sa chargement ba tia masango, ba tia bilamba, ba biloko, bazaka na transport na bango ndongo moni ekotaki, ba kozonga ba tekela biso. Tous en la choité chérie. Eh, mwana mwasa oka malili, akomi kolenga. Alors bisko biso notre ma hernie, habiter ba kosilisa. Naza la choité ne biso vérité. Na bomelioté mwana Kinshasa. Bana Kinshasa botika loposo po moni libaye wana zaka magasin chinois na zaka magasin indien na zaka magasin oyebi skauta oyebi ni ya salelaka tala ndeko na biso mosinga kina kokuta nango tina ndenge ba saki chargement azoke na mutu na mutu kame mwana mwasa na zobanga zoma ki epasa mutu mabeta mso ko pekolikisa ye nyoso mobala da expliquer ke bona boyi amoni epasa lokwa mutu akokuta atike na ndako na bango apesa ye mbongo Fiona zo mbongo kande ngana zela pusa mbongo me achete tika kaka abite zo mbongo fi wana zo ngepana banga bete mama e bola muka bandi ko beta bisolo mama banga bi fermer la bouche kanga okoluka mindondo ndenge yo kendela kindema kika pa pasteur bakini ko sambela ndo ko ko mona ba mimene église kaka ba pasteur amene na mbokana bakina ko sambela ipo esprit na elongwa atena ka supa mobali wana te mobala ya defo pa na bango ebisi ki azalaka suti nzoka nde azalaka naye fi wana partir lelo atika kindu batika bilula lula azaka suti soka moni mundela sutuki soka moni libana alingi sutuki ya ronda ba mama rete beta mwa lisolo esunga ba fi mususu esunga ba fi mususu bilinga linga ebe soki mutu wana komaki tina po ya mutu wana pa alekisi ye ye pa komo sele musala kuna ezalo kwaka ndenga istak ya tikala po amona po soki ay sesakite alinga ko yeba tenzo kandaka ayaka ko alingana kana batu moko baza batu amondi mususu Kinshasa etoni makambo bokeba bilinga linga bolingi bisemwa ngeli kolinga mundele ndeni ke changer na mundena mutu mwini nyuso bazaka ndenge moko te nyuso bazaka ndenge moko eloko moko te changer Tama fiwa na ndeka kinaka komo sambela nzambe akira ba prière ka ba pasteur bebela kala Kinshasa walo ya makasi basambelela ye basala nyonso basikingoni nyonso ye ko lungoli makanisi atikali na église atikali na église akomine na église akomine ko sambela vous comprendre akomine ko sambela témoignage wana o yakenda komona kuna likamba kenda komona kuna esungiye tozo mayele te yo tozo la mayele soko za na Kinshasa soko za wapi landa lisolo na ngoyo kusunga yo ata na poto awa elate kama na Kinshasa ata na poto abilula lula okekuta ba bindele mso ba magie oyebite tozo ka mayele elate ka Kinshasa za la poto a partout ba to mabe bazali yo ka lisolo wana za mingi te oya yoki acha ba j'aime tout discuter na kata commentaire boko tokoto bomi abonné opa boni keza lukuta etalié toza kuna te soko kokota ofinga kaka yo na ko répondre yo te na ko tiko place na ko bloquer to po tika ngenge o matisaka nga succès pa monsieur YouTube po ma finga no tango zo koto zo finga ka zo lobaka ya lukuta tala mutu tala elongi eza commentaire monsieur YouTube azo contact ba ya mwasi bo bloquer ka bango te bato azokota kufinga bino na ba histoire na bino na masolo na bino na ba théâtre na bino na ba conseil na bino bubloka ka bango to ta misala na biso ya zawana ni to cheka ka lokole loko moko efanda wana bloquer tina moko la kolemba ibo ka okima
boko takota bomi abonné par Kilumbu Shebo TV masoleza wow masoleza kitoko e bongo aboyoza na kokota yo nani e fongola motema baya mwasi bo fongola motema o ya lingi échange ba vidéo akotala YouTube nanga acha commentaire to sali ba échange kotalana soki nana kotina ntali kelinga te alekela na to na kotalana ka pote to avancer makamala biso kindaka liboso quand ndenge bosaki na ba message ba miso basaki na ba message boye bisa pe balinga mususu basa na message ba mi abonné bakota to faire échange ba vidéo na biso oya atali moninga ateni ba preuve masolo ezokende kitoko nazami ntako ba o mkela lobi bokoto koto bo mi abonné par Kilumbu Shebo masolo eza wa masolo eza wa ya boyo bozango wapi okay mbote na bino bandeko batali arrête Kilumbu Shebo na Facebook naso te pa kimendela go salite naso ba mindele ninga yo to okende e pa na pe musika ina ndenge baselisha azoki na mutu na mutu kabona kwa sana kwa ba tieta mutu wa beta mso pe kulikisa aya mwasi te apeti na bo moni bali balo bazaku na ba